chaîne de la diaspora congolaise. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Signer accord politique pour décider de tester un mot dans la biso. Manifestation et à Mélo, le pays qui vient de Congo, pour vendre, pour expliquer Bino, par rapport à l'eau et le Binino. Pour le cas de l'accord, va te donner la salle à éviter par rapport à l'eau pour le Banino. Pour la ligne de la processus, à l'idée de finir par rapport à l'eau. Alors, il y a un mot au Bibolo. Dans la convention de la République. Donc, on a qui est en train de voler Nyon Sova Sangana pour la Solola. Dans mon allélo, accord politique, les alliés ouverts. Le Sengi n'a pas parti Nyonso. On va signer accord en été, pas à signer accord pour la politique, car on n'a pas d'habitude. Il faut signer accord en il y a encore des lots pour expliquer tout le monde. Quelle est la différence qu'il y a entre accord et signé de l'OIA et accord et signé à Genève? J'étais à Genève. J'ai participé aux travaux de Genève. Du début à Bozolanda. Voilà. Nous avons participé à l'élaboration de la Genève de Sali 14 résolutions. Dans 14 résolutions, on a délégation il y a rassemblement signateur, il y a acte, il y a accord de paix, il y a cité à l'Union africaine. Tout le nom, na ici cannabis au Moko. Awa, ezali siège, quartier Oyo, ezali quartier, il y a opposition, il y a IDPS, ezali quartier à rassemblement. Donc, tous ans, il n'y a pas de en sécurité. On a fait si le moyen mingi, on a battu la sécurité et en particulier, on a mis la force de progrès IDPS, on a pas parlementaire debout. On a fait si le moyen mingi, les Bakabi Biso, on a moni bazo réclamé que les journalistes sont qui t'anassent. Besoin à comment Bakambi à Sika. Oh, bah, na malobate, bah, na solution. Bandeko, ce n'est pas choix hasardeux. Oh, doyeko pona, to bandanano na Kingabwa. Doyebi bien que Kingabwa ezali quartier révolutionnaire. Kingabwa
tozalaka toujours na ligne ya liboso chaque fois que tosalaka baaction na biso. Yango tolobaki tokopesa longonya mingi na bana ya Kingabwa po bamartire mingi bauti awa na Kingabwa, bauti na commune ya Limete. Commune ya Limete eza commune révolutionnaire. Tobandi awa me tozoko prévoir te kosala badescente na bakartier mosusu ya ville ya Kinshasa avant tosala tournée na baprovince nyonso ya mboka na biso. Bandeko boyoki biso mingi na bamedia, balobi mpe mingi na bareseaux sociaux, me tolobi tokopesa bino privilège bozala bato ya sika boyoka message ya rassemblement New Look oyo ya bino. Bato mingi bazolinga lelo bayoka biso bamona biso farafara. Toye koloba na biso ke biso oneme tofandi awa tozo représenter 79 partis politiques et regroupements oyo edesidaki na kati ya rassemblement ya force politique et sociale acquise au changement toya kosigné accord wana malgré que accord wana ezalaki parfait te, ezalaki na mwa kokoso, me tolobi makila ya bana Congo ekotanga lisusu te. Mutu moko te akoki kose permettre lisusu abuka biloko aboma bato po azwa pouvoir. Tolobi nyonso tozwaki te na dialogue, nyonso tozwaki te tokende na kati ya accord wana tokunda na kati tozwa biloko wana amba nabanda koyembola mpona accord nasosola yo nabimisaka biloko eza na kati nakolinga nano napesa honneur na baninga na ngai oyo bakotikala na kati ya histoire ya mboka oyo. Oyeba ndeko Lumumba na bato mosusu bakimoki bango bazali kosala makambo babanda kozwa bango neti baaventurier moko boye, me lelo oyo batikala na histoire ya Congo oyo ezali histoire contemporaine, c'est-à-dire que makambo tozo vivre lelo okozala batemoin ya histoire ya lobi. Na olinga na présente nano baninga oyo baye koaccompagner biso, a commencer d'abord par organisation oyo tokendeki kosigné na bango accord politique oyo ezokopesa kimia na bomoko na kati ya bakongolais. Nakobanda nano na regroupement IFD ADP et alliés oyo ezali na 16 partis politiques ezokambama na ndeko na biso Emmanuel Ilunga oyo aza parisien diaspora. Nayaki maboko malamu te bandeko bonebi ndeko Emmanuel Ilunga aza moko oyo babengaka bakombata oyo ya poto. Soki lelo rassemblement ezali logo ya rassemblement ndeko nde asali yango na Paris, amemeli biso na Bruxelles et na rassemblement. Alobi poto eza malamu bien, mais aya pe apesa contribution na ye mpona mboka ekele liboso. Donc topesi maboko makasi. Après wana tozali na ndeko mosusu, groupe mosusu babengaka yango convention des républicains. Ezali na 15 partis politiques ezokosiéger na conseil des sages ya rassemblement na biso, ezokambama na secrétaire général nango Simon Bolenge mwana mai Ndombe, azalaka ministre belé parlementaire mwana Kinshasa.
tozosala école primaire na poto na bamindele, secondaire na poto. Donc ndenge omoni awa kaka mundele kaka. Après wana tozali na lingomba mosusu oyo tozokotenga Front National. Front National ezali lingogène azape diaspora autaki poto aye kocreye 300 emplois asali awa akendaka mpe bakombata na poto. Donc toza bana pleinement représenté. Tozali po gouvernement na biso elingi bakongole nyonso bazali libanda bazonga batika makele na poto baya kotonga mboka na mboka. Bandeko ya parlementaire debout bonga bango nasengi na coordonnateur national ya baparlementaire debout ndeko Claude atelema. Aza parlementaire debout ya IDPS yende azokamba bandeko ya parlementaire debout na biso. Nasengi pe batu ya force de progrès oyo basali sécurité ya IDPS secrétaire général Biga Azapi Biga secrétaire général Biga bebetele maboko elombe ya mobali wana makambo ya mokulu esili babebisa kombe baparlementaire debout babebisa kombe ya force de progrès lelo bakomi mpo na développement ya mboka mutu mosu akoutilize bango te mpo na mabe po azwa pouvoir lelo bakosala mpo na mboka baluku atelema bandeko ya luki ya société civile toza mpe na bandeko na biso ya filimbi bauti Goma délégation filimbi yauti Goma ezokamba na mama Fifi Ngandu avec objectif moko to inviter kao na mboka na biso mpona nini rassemblement oyo endimaki ekende kosigner accord. C'est puisque ndenge boyebi biso nyonso toboyaki dialogue ya cité ya Union africaine puisque tozali na makanisi ke ezali occasion ya bandeko wana bakende kochange buku likonzi. Tolobi biso buku likonzi ata virgule moko te ekobima wana te. Eza boye te toye komona le 18 octobre bake kosigner accord politique. Toye kotala na accord politique tomoni ke respect ya buku likonzi ezali boye te. Tolobi wana toza d'accord na bino totuni sikoyo borespecte constitution eza malamu puisque ndenge boyebi na buku likonzi na mibeko balobaka boye mutu oyo baponi bakoremplace kaka na mutu oyo aponi bakoremplace na mutu oyo voilà puisque soki mutu oyo aponi boremplace na mutu oyo aponani te ekomi coup d'état ekomi violation ya constitution te yango tolobi ndenge borespecte wana toza d'accord na bino me totuni bango besiko bandeko maponani kosalama mokolo nini balobi non il faut fichier électoral elobi bayeba nani aza congolais nani aza congolais te nani aza na droit ya kovote nani ya kovote te toye kotala balakisi biso rapport ya seni oyo atambaka maponani. Seni alobi le 31 juillet 2017 nde nakopesa bino fichier nde tokozwa liste ya baélecteur. Tolobi wana mpe toza d'accord na bino. Tolobi sikoyo
oyo bakandidature yango tokodepose yango wapi mokolo nini totali na accord wana balobi le 30 octobre 2017 nde bakandidat baokende kodepose badossier na bango tolobi wana mpe toza d'accord na bino totuni sikoyo baponani yango eza mokolo nini balobi no na avril 2018 nde maponani ekosalama alors tokoma kuna tolobi malamu avril 2018 moya kopusa yango eza te posibilité toyokana balobi moya kopusa yango eza te nabi mpona nini balobi toko kopusa yango te na se puisque ngonga eza moke mosolo mpe eza moke tolobi na bango biso ndenge bopesi biso kiti ya premier ministre ebolobi ke premier ministre akouta na rassemblement biso tokokota na kati tosala ke ngonga wana ezala mokuse ole ya avril tokita na 2017 mais il faut tozala na kati mpo mosolo ezala raison ezala te balobi ok boya okota na gouvernement bino nde bokokamba ngo tokotala ndenge bokosala puisque question ezali question ya moyen esika oyo arrondement ezaki esala 2 jours 4 jours biso tokosala 1 jour esika oyo il fallait koengager 10 personnes biso tokoengager 20-30 personnes mpo ngonga ekita balobi ok en attendant totikana date ya avril nde tokotala totuni bango sikoyo tata Kabila si asali mandat na ye mibale mandat na esili onde asuka toyebi malamu ke soki lelo tozalaka na fichier électoral mais na baélection sikoyo tata wana okende mokolo nini totali kuna balobi le 8 mai de élection ya président de la république tobi na bango malamu alors Nyanye rassemblement oye bana Kinshasa oye bana Kingabo oye bana Mwamba bandeko nazokoloba awa ezali matine politique ya vérité tolingi bino base boyeba makambo nini ezokosalama puisque politique ekosalama sa bino nde kosala ke tozala nyonso tozosala ezali mpona bino yango tolingi toyimbo na bino esika touti na esika tokomi lelo alors balobi na biso ke élection présidentielle ya président ya sika ekozala le 8 mai 2018 tolobi boyokanano tolobi boye bozali base tozoyoka réaction na bino tozali barepresentant na bino yango nazoloba na bino boye ke badate wana eza na problème te mpona nini puisque tozoluka na kati wana comme premier ministre maintenant akomi moko na biso boyebisa mibadi bangi te aza moto ya IDPS te alors yango tolobi na bino yango tolobi boye ke gouvernement likambo nyonso ezali likambo ya mosolo toyokani likambo nyonso ezali likambo ya mosolo ndenge gouvernement oyo ya tata Badibanga eza na souci ya peuple eza na souci ya koluka mosolo ezala mingi nayebi ke mosolo ekoya ebele so mosolo ezali ebele tokopusa badate nyonso liboso eza ndenge wana te yango nalobi il faut tozala na patience
patience efutaka puisque biso schéma mosusu tozalaki nango lelo bandeko mosusu bazoloba président Kabila akende le 19 décembre à minuit. Sikoyo ngana lobi na bino boye to supposer que lelo président Kabila le 19 décembre à minuit accueilli bon te sikoyo donc les évoluer ceux qui accueilli na minuit hein tolamuki le 20 décembre 2016 mukuli konzi toza nango lelo elobi te nani akozala mokambi ya mboka nani akokamba mboka oyo nakamba mboka na mukuli konbiso tolobi boye il faut to respecter constitution eza ndenge wana te soki otali constitution lelo elobi ke na article 70 elobi mokambi ya mboka oyo aza sikoyo akotikala wana ti to mpona mokambi ya sika eza ndenge wana te sikoyo mokambi ya sika mokambi wana ya kopona nano toponi ete eza ndenge wana te kome mokambi ya sika nano toponi ete soki lelo Kabila lobi nakei moto akozwa kiti eza bato baza na minduki po moto ya makasi nde akozwa ngo po buku likonzi elobi eloko te ifo toyebaka wana tokende te ngulungulu nyenye toyoka malamu puisque bato mingi balobaka wana akende me akende akotika nani ndeni kamoza wana biso tolobi boye soki lelo kiti wana etikali ponele moto oyo aza na minduki nde akozwa oyo biso tokoti na démocratie tolingi liso mobulu te yango nalobi bosalaka attention bakosa bino te na discours toza na bandeko na biso bauti kokufa le 19 et le 20 mpo bazobundela buku likonzi bazobundela constitution biso moko tokoki mpe kobuka su constitution na te tandema te banani bazosoutenir constitution na biso batia bango likolo nani azosoutenir buku likonzi malamu voilà namoni ke majorité ya bino awa bozosoutenir constitution il faut so bozosoutenir buku likonzi désordre moko ekozala te il ne faut pas topesa occasion na banguna o balingi makila bakongole tanga o balingi mokulu esalama yango wana biso tomoni ke biloko wana ekokani article 24 ya accord elobi ke bato oyo basiejaki na cité ya union africaine te bakoki ya lelo bakoti na kati bakomi mpe na même droit ke bato basinye yango omoni biso rassemblement topesaki kombo ya ndeko na biso Sami Badibanga po akamba gouvernement bato badirijaka mboka soki social eza mabe soki bana bazokende classe te soki tozolia te soki mosolo eza te salaire eza te ezaka nde makambo ya gouvernement eza makambo ya président de la république te yango fo moko na biso ana personne ya Sami Badibanga akomi premier ministre aza mwana IDPS mwana rassemblement tokanisi ke tokokoka kobongisa mboka oyo po tokoka koorganize mpe baélection na dele mokuse tokoka mpe kolibere bandeko na biso oyo baza na kuloko bandeko oyo baza na exile bazonga na mboka puisque eza gouvernement na biso nde ekodeside yango toyaki lelo tokutana comme bandi moko ya Sami Badibanga to exprimer soutien na ye ke tosungi Sami Badibanga maboko po akoka koameliore puisque soki Sami Badibanga aéchoué eza biso bato ya rassemblement nde tokojoue
yango nalingaki batata bamama bandeko bobetela nano sami badibanga makoko na mwa toko soutenir ye malamu bandeko. Lelo président Kabila a reconnaître que UDPS ezali premier parti à opposition, a reconnaître que rassemblement azali mama ya opposition, yangwana azui kiti ya premier ministre apesi yango na moko na biso. Eza longunya eza véritable reconnaissance ya biso. Tobeta maboko. Merci encore. Nakosenga na bandeko nyonso ke démarche na biso ezali démarche ya kimia. Proboi mobulu bomoni meeting na biso tosali awa tofingi moto te totangi bakombo ya bato te tolobi te ke bosala mobulu apres awa tolingi kimia puisque soki kimia eza te bomoi mpe ya malamu ekozala te développement mpe ekozala te. Yango nakosenga na base oyo ya Kingabwa en particulier bana mwamba tosunga vraiment accord oyo puisque mutu alingi accord te alingi mobulu alingi insécurité alingi kao tobungisi biloko ebele tobungisi bato ebele tolingi susu te tozala distrait na badiscours oyo ya kokakola bakongolais tozala bomoi transition esengi ke biso nyonso majorité opposition société civile tokende totala nzela moko po Congo etelema malamu. Alors na programme na biso tolobi il faut kopesa bato mosala depuis tokoti na kati ya accord toinitie na premier ministre na biso Sami Badibanga programme ya embauchement ya bato. Toza bajene mingi baza na mayele baza na makasi me mosala eza te yango toyaki na baliste exemple toi aussi vraiment toyaki na baformulaire oyo ya kopesa mosala ya bajene toye bajene nyonso biso toza di concreta makama koloba te po gouvernement eza ya biso sikoyo toye na baformulaire oyo ndenge bozali awa chaque groupe ya bajene oyo baza organise baza na ekiri na bango tokopesa mutu na mutu formulaire oyo na bachef de groupe na bango baokende koremplir yango d'ici lundi prochain tobandi déjà kozwa lo ya liboso tokosala na badifférentes catégories toza na catégorie ya bato déjà bayebi métier asi asala mosala mbala moko topesi mosala bandi mosala puisque mosala nde bomoi ya mutu bato baza na formation te toza bandeko na biso ya bakombata bazouta poto bakoya babanda koforme bato tokosenga na badifférent chef ya bagroupe baya awa bazwa déjà baformulaire baya kotika ngo na bureau na biso ya ville bureau ya rassemblement. Tolingi que premier mois ya exercice ya biso to engagé na ville à Kinshasa au moins d'abord 1000 jeunes. Atunayo ya voie de progrès. On peut avoir un rassemblement puisque tout le monde dit que président Nabiso Tshisekedi azali entouré na bato ya mabe o bazolinga baya komi sukula epana ye o bazobenga blanchisseri politique. Bopetela président Tshisekedi maboko. Président Tshisekedi aza de bonne foi mais bato ebele oyo bazalaki lobi na majorité na pouvoir baswani kuna makambo ya basi makambo ya kindoki makambo ya muibi baye kokima epana biso na rassemblement bango nde bazotia songi po tata mokonzi Tshisekedi akutana tena tata mokonzi Kabila yango
tolobi mosala na biso ezali ya kolibere président na biso na baopportuniste wana oyo bazolinga makila bakongole etanga me biso tolobi ata litanga moko te ya makila ya kongole kotanga susu awa. Kinshasa ekomi ville moko ya paix. Tolingi tokende na baélection le 19 décembre ekozala mokolo ti mikolo nyonso eloko moko ekosalama te. Boza d'accord na ngai? Madame, bobeta maboko. Mpona kosukisa tokosenga encore une fois de plus modérateur azwa parole apesa biso programme oyo ezolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.